oza kokota, oza kopartager vidéo, tia ba cœur rebelle, tia ba cœur partager vidéo. Yambo iteto banda ndenge zaka na lomesano na pesi bino bambote na bino, bambote bino banso, wa bino ndeko molobeli bwa bino ndeko Google, toujours en connexion. Biso pena toza na réseau qui toka. Donc côté connexion, bobangate. Moteur de recherche, ezosala toujours ba recherche ya kitoko, ba investigation ya kitoko, pona komemela bino bantsunga, onga na benga bantsunga, ba information teme bantsunga, po yange yoka na katina matoi tina zolo. Donc voilà ya bino ndeko Google, bipai biso, bozwami na pesi bino bambote mingi, baliangando na state, Pasteur Joël Konde na pesi yo bambote ya tro, Kerwin Maizo, Fabien Kouswanika, oya ngai famille nazo pesaka bino bambote bomoko eleki nyonso bolingo ya mboka wana Congo. Un jour biso toko sepela nango, un jour toko vivre bonheur ya mboka wana. Alors je reviens encore pour vous parler de fameux refus de Maître Gims d'accompagner le président français Emmanuel Macron à Kinshasa. Boyebike Motoyo a commenté une nouvelle ya décliné ya Gims ezalaki Kemi Seba. Donc Kemi Seba Moto a salaki beaucoup de commentaires sur décliné ya refus ou bientôt le refus il a quoi accompagner Gims na Kinshasa et longo na Emmanuel Macron. Et lelo Gims abimisi ba vérité moko manase moi kanzongo na pesio bambote belé bipai wapi ozwami. Vous êtes au cœur, bozakati na mite mananga, partout bozali nazo pesa bino bambote, nazo tindela bino ba bénédiction etant que mvuluzi, ba encouragement et perspective ya kitoko. Donc bomonaka musika ya makambo ya minene. Bravo, vous qui êtes eu l'occasion là, ya ko comprendre le sens de vivre, sens ya bomoto na mokili. Eza opportunité parce que na batu ya mayele bazoye ba utilité na bisote na mokili pe bazoye ba tetina nini nzamba pesa biso Congo na batu ya mayele. Donc bino batu bozoye ba eloko wana vraiment bénédiction na bino bisiga oyo wapi bozwami ezali important. Boyebi moto anzala alelaka bokonote eza ina nzoto alelaka nanu lipa libumu etonda estoma ezo eloko. E soki bato baza na este ya Congo baza kolela nanu kutu pasi oyo baza nango ya nzala te, mais baza kolela souffrance oyo baza komona lelo tozolanda na ansi 22e jour ya bamama oyo babandaki kokima vers Masisi na bazamba na babifunda na mito. Eloko ya kolia eza te, mai ya komela eza te, limioko pe na sia mabele bavuzula ta eza te, bana mike bakauki bakondi miku ebimi bango. Et on est là entré à kuganga fachi béton. Est-ce que toza ba nyama to toza bato? Toza bato to toza ba nyama. Na zongi nanu na, je reviens sur le pas de Gims. Gims refuse ana salaki. Longoni ya Gims bisigozali. Tu ressembles plus intelligent que Fali Poupa. Oh, Fali Poupa salaki ezali trahison. A rejoindre ngombano. To tandeli maboko boy. Oyebi imbwa oyo babambi libanga. Azonga kaka bisika babambaki libanga. Parce que libanga te muteza ko s'intéresser ye. Libanga te muteza ko inquiéter ye. Eloko eza ko inquiéter ye mukuwa oyo ayoka ki solo na musika. Abosani ki moto asimbaki libanga azaka kawana. Imbwa zonga kaka bisika oyo babambi libanga ndeko. Fali Poupa to tandeli maboko boy akozonga kaka. Akoka kaka posa ko beta moi concert moko awa. Toko kwaye na maboko. Akofuta masumu na ye. Vous savez bien que depuis longtemps, Fali Poupa a déclenché une vraie guerre contre la diaspora congolaise à travers sa musique. Le 28 février 2020, Paris,
Fali Poupa Robeta concert na ya wana Paris na Bercy concert wana écouta à la France plus de 715 000 euros pour na kobongisa ba infrastructure oyo ba combattant ba sakajaka et pénalisaki circulation, il y a train, métro, RR pendant 2 semaines. Et Ningi Saki France Mobimba, les gens se posaient des questions. C'est qui les combattants? Donc, les combattants, il y a concert, il y a Fali. Et concert, il y a Fali. Et Beta Pambate, Zalaki concert, il y a Mbeka. Concert, il y a Mbeka. Un médecin congolais a quitté le Congo pour assister na prestation ya Fali Poupa. Negolanga bakundaye awa. Mbeka bakundaye awa. Malolo, Loris la Congolaise, mwana ya ambassadrice, a sali vidéo moko avant d'aller au concert. Alobi ke bino ba combattant monoko kaka wa moni aza makasi ya landanga. Malolo azonga ginda gute hein. Akota gina kacha serkei. Mbeka. Talabatu. Talabatu oyo bakena Mbeka na concert wana. Atondité. Parce que c'est un grand suceur du sang. À quel issue na Congo, stade de martyr, attendez sur le boko. Mbeka. Tile ba famille ba la rabana wana ba kende, ba jeune garçon, ba ki na bomoi, ba ki na venir. Ba kenda Mbeka. Félicitations à Maître Gims. Nalandi interview ya Maître Gims. Tu sens vraiment, moi on a besoin de Mayele, moi mon Mayele Mingi. Quand il parlait du Congo, c'est comme s'il a grandi là-bas. C'est comme s'il a vécu Massissi. C'est comme s'il a vécu Walikale. C'est comme s'il a vécu Rushuru. C'est comme s'il a vécu la ville de Goma. Mais, nama mi se tanginga pone sengo. Mais moi noyo. Bonheur ni noyo me melangabwe. Tu sens Maître Gims, il se sent congolais et il se dit, moi je suis congolais. Vous savez, au Congo, les artistes de métier sont comme des ambassadeurs, sont comme des ministres, sont comme des députés. Alors quand je prends mes décisions, et ça bascule toujours. Ah, Gims Mayele Boye, Gims Mayele. Nalandi interview wana ya Gims. Mais il y a des mots, parce qu'il y a la salle toujours analyse des mots. Et il y a le journaliste qui appelle le Congo, les Zaïre. Et il y a Gims qui réunit les 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu comme Kivu. Il parle jamais du Nord Kivu, mais il parle de Kivu. C'est très intéressant. Et là, il faut que souligner en ça, il y a une analyse des mots. Il y a une analyse des mots. Et pourquoi Maître Gims appelle les 2 provinces Nord Kivu? Donc, il tient dans sa tête que le Congo restera toujours uni et indivisible. C'est une manière d'en parler. Et il dit encore, vous savez, si vraiment l'État prenait des choses en main, et que c'est l'État qui vendait le coltan, les casitérites, tout et tout, vous savez combien allait dû rentrer dans la caisse de l'État? Ce serait des milliards. Mais voilà, ce sont des individus qui viennent créer des groupes de guerre en RDC pour massacrer de pauvres populations, afin d'en bénéficier toutes les matières premières du Congo. Et vous sentez en Gims, oh mais Gims, moi no maïle bouinengeni. Et soko kengeli ndekonaye mususu wana Fali. Mais tu sens la déception nationale, sur la tête d'un individu. La déception nationale. Fali Poupa Oyo, soki a memaki Macron na bandalité, on allait dire que Macron a na butu, a zongi na 5 heures du matin, ni vi, ni koni. Donc, voyage naïe.
aller comme retour et sali fiasco. Fali pour parler non, il faut na sala yo mativi, je te ramène chez nous. Parce que Fali soki ayaki na Macron na njili to na kimbanseki banga ba yiba Macron ata montre ata sapato banga ba leke yango Macron ngaka kima ya kongoloma. Mais il a préféré là où il a grandi tout et tout. Vous voyez, ezali soni pe mawa. Parce que bateau yo bazo konza biso lelo, ils sont contents. Ils sont contents, il y a des bourdonnants, il y a des gens qui font des sales boulots, qui sont toujours là, et ils auront toujours besoin de ces gens-là. C'est pas pour rien que Macron a choisi Fali Ipupa et Gims. Vous savez, Gims, ici en France, il a demandé la naturalisation française depuis l'âge de 20 ans. On lui crée des problèmes, oh voilà, t'es polygame, mais c'est un musulman. Oh nanana, t'es polygame, oh nanana, t'as un casier long que le bras, oh nanana, nanana, toujours. Ah bon, vous voulez pas que je devienne citoyen français? Je suis venu en France à 2 ans. J'étais encore bébé, nourrisson. J'ai grandi ici, j'ai bénéficié de l'éducation de la France. Je suis parti à l'école ici en France. Et je suis devenu Gims ici en France. Remets-moi la naturalisation. Ils ont dit non. Voire même qu'il y a eu des temps où le ministre des Affaires étrangères passait à la télé pour dire non, Tokopé Sayote. Alors aujourd'hui, Gims devient ambassadeur culturel du Congo. Il s'est dit, bon, ça tombe bien aussi d'avoir un passeport diplomatique en qualité d'un ambassadeur culturel. Et je reste Congolais à jamais. Et Gims a dit, je reste Congolais à jamais. Et ça lui peut malam, Vanda, moi na biso Vanda. Il a même de beaux souvenirs. Hein. Bah, Yambaki na Congo na Chipoi. Il est allé voir le quartier là où il est né, à Yolo. Et puis, il a joué 2 grands concerts na Kinshasa. O mbongo wana zwaki wana atindango na Goma. Alia yango te. Azate lokola batu misusu na kopesa mokwege ambulance ake kopesa kunde bembe moko balma babosana ki na Normandie awa bapakoli yango peinture ya pembe. Na kopesa na ko tia mai na Kingasani. Les gens ont pu dire ah bon akoye na biso penda château d'eau akotonga château d'eau ya munene ekobanda kozwa mai nyonso ya mvula bakobanda ko transformer yango na mai ya kitoko tomelaga. Or kaketiela bango ya biloko foko qui ne coûte même pas $400. Oyo nini oyo Parlement européen à travers Maman Cécile Kienge bato bakotiaki na masolopo fondation na yebenda mwalo chocho kia bani na yeba ba mituka babi salela babiloko ezanga tina mbongo cho parti ndambo ke tonga ndako ndako pepeli na moto. Ça s'appelle le bien mal acquis. Ça profite jamais. Moi je suis pas Congolais yo soki mutazo sala mabe atazande kona yo zo petela maboko ngaite ngaso ozande kona ngozo sala mabe si s'agit que na livrer yo même na police bakanga yo na ko livrer yo kende na ye parce que ozotia ba vie ya batu nyonso en danger. Kucha pona maître Gims, il est très intelligent ce jeune homme. Gims a zappé na venir monene. Mais na mona bato roi ba Gims ba ko investir mingi na Congo. Parce que la manière dont il décrit le Congo, oh là 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 là. La manière dont il parle du Congo, oh là 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 là. C'est un mec qui vit au Maroc. Hein. Gims vit au Maroc. Tu vois? Et en plus, c'est pas un blédard. C'est un mec d'ici, c'est pas un blédard. C'est un mec qui a grandi. Oui, il y avait un départ un peu assez difficile. Mais c'est un mec qui grandit quand même dans une bonne vie. Azanga lipate. Azanga miligité na tongo. Mais, au moins, on a en cœur, na bandeko ya Est. C'est pour cela, vous, qui êtes les gens de l'Est, na yebisa ki bino bon manifester. Bon manifester, bon salaka pe be mission, bon salaka ba marche, bon salaka ba sitting, bon banda yango ebele, il est grand temps, to sikola mboka wana pour le bon. Nous, de la diaspora, on est prêts. Tozali prêts ya ko sikola mboka wana.
Tshilombo, je vous ai dit, Tshilombo, c'est un Rwandais. Certes, c'est un Congolais, c'est un Louba, mais c'est un Rwandais, il se comporte comme un Rwandais. Parce que la manière dont nous sommes agressés, comme lui-même disait un jour, que M23 terroriste on a basali soutenu par le Rwanda. Mais pourquoi tu fermes pas nos frontières avec le Rwanda? Pourquoi tu coupes pas nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Pourquoi tu le fais pas? Donc tu es complice avec ces gens-là. Point barre, donc Tshilombo azali complexe. Azali na Batouana. Aujourd'hui on parle de Mwanga Chuchu Obo et Naboye. Mais Mwanga Chuchu ata balobi aza baleine ya monene. Mais ezali question ya singa. Singa soki okati soki okati eteni muke rouleau ezakaka. Donc singa ezo continuer. Nga na yebisaki bino Modeste Lukwebo. Na lubaki type wana nazo sala ba enquête moko approfondie. Na eko kota na kati ya CV na ye na tangi yango papa na bilimo moke. Na ye na kati ya autobiographie na ye na tangi yango papa. Je vis, il y a des choses qui clochent na kati ya biographie na ye. Vous comprenez? Bato mingi balobaka ke oh les Hutus sont nos frères, ce sont des Tutsis qui nous agressent. Eh bandego, détrompez-vous. Il y a certains Hutus aussi qui sont en connivence avec des Tutsis et qui nous tuent aussi comme des Tutsis. Je parle de Hutus. Na CNDP tant Laurent Kunda zalaye kuna bomona yeka ba Tutsi, il y avait aussi des Hutus. Botana bino misute. Bongo Mutebuzi. Mutebuzi so otalié boy. C'est pas un vrai Tutsi, c'est un Hutu. Soit ya Hutu na mélange ya Tutsi na Hutu. Il y a des Hutus aussi, oyo bazako bomabiso ba Congolais. Bokengela Bati Lukwebo très bien. Aoza la Hutu Rwandais. Parce que atanga wapi. Atanga na Italie na Université de Milan. Et j'en doute très fort. Nako benga Université de Milan. Ba pesangai ane. Y académique oyo Bati Lukwebo atanga kuna. Ba pesangai makambuna e nyonso ya kuna. Parce que je vis Bati Lukwebo n'a même pu parler en Italie avec Pape. Or que dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, il faut oyeba 80% ya langue wana po ba accepter on a kati ba université. C'est comme si ok ko postuler à l'université américaine et tu parles que le français na ransi ba royauté. C'est pour cela ba pasaka concours ya TOEFL. Ce qui ozui na concours wana ya TOEFL ya moins ko permettre que nous tanga na ba pays logo la Grande-Bretagne na États-Unis. Et combien plus fort encore Bati Mukwebo atanga na Italie. Parce qu'il sait bien que personne viendra lui demander autant na nenini université d'Italie. Mais ceux qui balobi na bino université du Congo, est-ce qu'ils ont un sens? Il y en a beaucoup. Ceux balobi université de Kinshasa. Là on comprend, il n'y a qu'une seule université qui est nommée Kinshasa, c'est l'Uvanium. Mais lorsqu'on dit université de Paris, attention, il y en a beaucoup, des dizaines. Lorsqu'on dit université de Milan, attention, il y en a beaucoup des universités de Milan. Donc, Bati Lukwebo, na kusala yo système ya mpuku, na kuswa yo moke na kupupula yo mopepe, na kuswa tina kwa kukanga yo na mukua. Na kusala autobiographie ya Bati Lukwebo na ndenge na nga. Leo na linko simba Vital Kamerhe oyo pasali Rwandais, oyo akotela biso lokola Kinshekwa. Leo na tiena na mopanzi me na koyana ye na ko charger ye. Na ko charger ye. Boko yoka ba mama na basekele. Ekubima. Mama Christine Matondo mbote na yo mingi. Eme Konde na pesi yo mbote mingi. Bozomona. Alors, lelo tokomi komona ba Congolais bakomi kolamuka. Mais ngambo ndambo alors
Norberto Pena a tuninga motuna moko alobi omona wapi na mboka moko boye na ngambo mosusu ya mboka wana ya une guerre oyo ezoboma ba millions ya bato mais batika ba frontière na bango polele bato bayaka koboma bato bakota na bango comme ba commerçant bakanga ba relation diplomatique te ba ambassade pe kangama te et bato wana ya mboka boyebi prof Mbata avec oyo tobengaka ma crocefar na misune minene akendaki na ensemble moko ya ba parlementaire du monde. Donc ba parlementaire bayaka kokutana pour parler ya ba décision ezwamaka na ba pays to ba problème. Alobi na anglais na ye ayokola na Afrique du Sud, anglais ezalaka ba phrase coupée ou ba mot coupé soki bolingi bien. Alobi akosenga na distinguer députés ou parlementaires ou baye ko assister awa, ils étaient 1500. Bazala na ngambo ya Congo, po Congo ezana pasi agressé par plusieurs groupes rebelles soutenus par le Rwanda. Bo ya kosunga Congo, bo ya na ngambo ya Congo. Alors, Rwandais moko azalaki wana ya Motuti alobi ke Congo il faut atika ko accuser Rwanda na makambo wana azwa responsabilité na ye ya pays na maboko. Alors président ya parlement wana asenga ki na bato oyo balingi ko soutenir Congo tozale longo to punir to condamner ba pays ya Rwanda oezako. Alors sur 1500 il y a eu seulement 77 parlementaires oyo balobaki bazana Congo et longo sur 1500. 777 balobi non blo pamba Congo azo makamuna yanje. Congo avant de sa politique à malonga a structuré armée biso tolobi non tokotambola na Congo et longote et 700 et quelques mosusu wana babite ma mbone tali bisote babsteni oyebi loko ndenge wana ezali grave ke Mbata na ba pays mosusu akoki kozonga pe Congo te atikali na exil soki eza Chilombo muto atindaki ye pour na plaisanterie eza mawa azali deuxième représentant ya chambre base ou ezali parlement na biso tala bêtise auti kosala na anglais moko yoga with world together the world. Donc anglais moko azoloba na ebite so ayebi ko prononcer ba mot ya anglais. Word c'est une phrase, c'est un mot, word mot. World c'est le monde. Word c'est un mot. World avec L2 c'est le monde. Mais babaneka ko comprendre parce que ezalaki na interprétation babaneka ko lekana ba diphtétongue. Merci beaucoup Maître Gims. Na oyo salaki pona Congo. Bobo sanate Gims na kati album na ye oyo ute ko bima dernièrement. Asalaki nzembo moko contre Paul Kagame. Croix Game. Pona kolakisa ke Kagame est comparable aux nazis oyo babaneko boma ba noir na ba juif. Il est textuellement lokola Hitler. Alors nzembo wana esepelisa Kagame te yango Gimisa eko bandela lisuke na kotambula na Macron te na Kinshasa parce que naza ko représenter Congo libanda ya Congo via ba comportement nanga via bolingo ya mboka pa na ngai via bolingo naza nango na peuple congolais. Merci beaucoup Maître Gims. Fali Poupa yo zali satana esika na yo bongi na libulu ya moto. Gims esika na yo bongi zali paradiso bisiko mafuta nzoi eza kotanga miliki ya kitoko eza kobima esika nde tobonzeli yo Gims yango wana. Chers amis, chers compatriotes, il faut toujours aimer sa patrie. Il faut aimer sa patrie. Na vie ya totangite l'honnêteté ko yiko moto. Na vie ya tozana ba diplôme belete l'honnêteté ko yiko peso place. Boyebaki ministre moko boya munene na Côte d'Ivoire bazo benga yepe bazo benge na kombo ya Ahmed Bakayogo. Ahmed Bakayogo ti akomaki na niveau wana
asukani kaka na école primaire. Mais azalaki tellement na amour rebelle na motema na ye, l'honnêteté na misala na ye, ti ekomisaki ye ministre d'État. Ahmed Bakayoko, nani alela été. Nani n'Afrique alela été. Un homme de grand cœur. Mais il n'a pas fait assez des études. Atanga na ye mingite. Mais Ahmed Bakayoko, Ouattara muta empoisonna qui est, parce qu'elle n'a pas postulé la présidence, pour popularité comme qui n'a ye, Ouattara kuta repoussa na te. Ba ye ko empoisonné, ba bomiye. Na vie ezaka kotanga classe mingite, honnêteté pe ko commission moto na société. Mais par ailleurs, tu peux avoir beaucoup de diplômes, manque d'honnêteté, et ko commission moto ya C, ba piétiner au pe na makolo. Manque d'honnêteté. Aujourd'hui, Batologola, Bochab, Baminako, ce sont des éminents professeurs. Mais Minako, Awego, Balanga, et Boyete, na yo kiepe. Awego, ça, la débatte, Oyopena, Batuba, Betelie, Maboko. Ce sont des anti-valeurs, des vendus, des corrompus, qui se disent intellectuels. Ils sont intellectuels dans une mafia d'État bien structurée et organisée. Alors, chers amis, chers compatriotes, je rends hommage à Maître Gims. C'est un artiste engagé. Voilà, ils ont un mission moroté à Congo, à Kagame, Mbazali, comme on est là. Qui a yemba pena lobela mabe à Kagame, na Congo, on a musicien. Ils font semblant, on dirait que non, Kagame, mais tout le monde sait que c'est grâce à Kagame que le 1-23 s'est ressuscité. C'est grâce à Kagame. Bon, le banabino que tu t'es oh, Bakangi fondateur, il y a 1-23, il y a SNB. Non! Complice, il y a Makambo, il y a 1-23, s'appelle Félix Tshilombo. Parce que s'il était un homme nationaliste, s'il était vraiment dans le vrai, il allait d'abord commencer par dire que bon, même si on n'est pas fort, on a vu ça à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il n'avait pas vraiment une armée digne de son nom, mais il a dit à la population, prenez-vous en charge. Avec la population, on pourra faire quelque chose. Et les kakindengwana. Oyo, tobelelaki, mwana na mwana kanga, rebengo moko na maboko, azwa fimbu ya kekele. Po tozangaki mai solo, tozangi mwinda solo, tozangaki pe bukula bwanseka, likula banyangala kata wana, Rwandais. To kimisa bango deja, to beta bango deja, to boma bango deja, to kanga pe bango deja. Donc, bazali pe, na côté moko ya faiblesse. To lembate, le 1er avril, tozana mo beaucoup na marche. Ya kosangana bande kona biso est, na Paris awa. Au départ, il y a bouche de métro, Château Rouge, tina place de la République. Venez-y nombreux parce que nous avons couvrir marche wana. Ba vidéo ming borotale o banolega na YouTube et banolega na ba plateforme ya bateau donc on a matos ya ko sakana te ngamo pe na participer na kati ya marche. Donc venez-y nombreux. Na lingite boya mukolo ngo o Google to kangana photo na yote. To yepona mama marche mugoto kutana makamususu to kanga ba photo. Na kanisi ngai na bino